Mbote na bino nyonso bandeko ya Kuli Media TV. Bisika nyonso boza kolanda biso na baetando ike na bino. Ombre lili apesi bino mbote. Tomona lisusu lelo epa na bino na respect nyonso topesaka bino. Toko kota na bandako na bino sans permission. Pote bino bozali batoyo il faut topesaka ba information. Lelo sujet na biso eza sujet moko très compliqué, sujet moko ya ko développer pe ya ko comprendre tina na ngote ekomi boye pona nini. Bandi konanga lisaponge bandi. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Mbote lisusu na bandi kono sa Kuli Media TV. To mona lisusu lelo biso na bino na nguya ya nkolo toujours. Pote to beta lisolo ya matanga. To pe ba bengi na français veillée mortuaire. Matanga eza nini? Matanga synonyme nango nini, signification nango nini, valeur nango nini? Na tango ya kala, je pense na époque ya biso parce que nakoki koloba oyo te nga na mona te, nakolobaka oyo nga na mona. Matanga ezaki loko ya mawa. Matanga ezaki loko oyo tope situation oyo ekokwela bato. Oyo ezomona na ke moto nyonso akoya wana azokabola penza mawa na bino. Matanga ezalaka, si je me rappelle bien à cette époque-là, au komona batu bavandi ebembe uti na morgue eye na lopango na bino na kwa ya veni na bino batie mandalala ezolakisa batu te na kati ya lopango oyo ya ba tel matanga ezali moto tel akufi. Bana ya quartier, ba mama ya quartier, ba papa ya quartier, ba ndeko nyonso ya quartier bakoya kokabola mawa na bino na tango oyo bango bakolinga pendant période nyonso ya matanga. Matanga ezako exiger te à cette époque-là pe bato ba mela to pe ba lia. Tozoki nango malembe matanga na époque wana ezalaki ndenge na koloba ne bandeli situation ya mawa ozo sentir na miso ya bato na bilongi na bango na ba expression na bango nyonso corporelle que baza na mawa. Tango nazo ba expression corporelle nazo ba bilongi na bango pe ndenge bazali na moment wana okomona te bato baye balati moindo topé couleur noire. Ba oyo baza pe na couleur noire te balati pe lokola fetité. Balati kaka ndenge balataka na ndako. Ebembe ko uta morgue ndenge na lobi eye na lopango na kati ya lopango batie yango na cercueil te batie yango na mbeto.
totikala na ba souvenir na mitu ya bandeko na biso misusu bakufa oto mona nzoto ya mowei na likolo ya mbeto. Au ressentir vraiment que vous perdre mutu azo bouger te aza susu ndenge azalaki te bozomona te nzambe mpenza azwi molimo nde balobaka ame na ye molimo na ye kei do wana etikali kaka ezaka épave bato bakolela ya solo bato bakoyemba pe ya solo. Pour ressentir vraiment douleur dans le moment wana te bato bazali baeko vandi sabino omona titongo bamiso bazongi na bandaku soki pe café zali ya kokabola bokaboli café maya komela bomeli ensemble mais okomona même pas bouteille à sucre okomona même pas basanga to pe alcool. Mais lelo oyo toza komona phénomène nini on a bengi phénomène matanga. Matanga eza susu te oyo toyebaki na kobeta lisolo ya bamboka mosusu te, mais je sais que na bamboka ebele Afrique lokwa ba Côte d'Ivoire, na ba Gabon, na ba Cameroun, na Congo Brazzaville, na Kinshasa, na Angola, en tout cas zone nyonso toyebi que eza zone plus ou moins ya ba Bantu. Matanga ekoma eloko mosusu, matanga ekoma synonyme ya fête, matanga ekoma synonyme ya place ya rendez-vous. Okuta na moto na nzela outi no somba zikida to po outi kato ozozonga na ndako na oko croiser na master moko adi oyebi ke tel akufaki to pende kwa tel akufi, mais tokuta na wana na matanga na soir. Donc au milieu, il y a rendez-vous na bino. Wana bana mibali. Bon la bana ya basi. To kende pai to ozonge pai. Bonzenga oyo wapi, feti kutu eza muke. Poka ke sika ya matanga wana nde sika baroya po baluka nde mibali. Kake sika ya matanga wana nde bakoya pote baya kosala monzele na bango esika wana. Ba forma ba matanga pe ekomi ebele. Matanga mususu komona il faut musique ebeta vena lokola concert. Moto akolela tamukete. Bato bakobeta na bakolade. Bazoyamba na lokola bayaki komona na ça fait so combien de temps mais baye komona na nde esika nde ya mowei. Kobanda na famille, à part peut-être maman ya mowei to tata ya mowei, ok bakutu te bandeko ne kutu baza kutu na somo yango te, baza pe na mawa wana te ke bakufisi ndeko na bango. Matanga ekoma konvoi misa ba famille. Cotisation à matanga et comment qu'on voit misa ba famille parce que les lots toyebi que na ba famille eza modeste minimum pour na osala matanga ya bien eza $2000. Ce qui peut totalement muke to koki ti na ba 2500, c'est-à-dire cercueil na kati, morgue, moi basango ba komela, moi bachweke to kome mangoti na ba $2000 to 2500. Wana ba famille eza modeste pour ne pas dire pauvre. Mais pour ba koma na 2000 to $2500 wana il faut tinsani salama. Il faut ambonge uta bisika na bisika. Déjà na kati ya famille réunion il faut salama ba kopesa montant déterminé. Or natango akala baza kopesa montant te. Oyo za nango oye nango. So ipoza nango te problème eza te bakokunda kaka mutu. Matanga. Momoko
et si la valeur. Momoko ezako bangisa bato à une certaine époque aux hommes qui sont posés à matanga toyoki matanga mo eza na quartier bobangi mikolo botambo mingi mingi na nzela te po pardon boyebaki mowei parfois beaucoup kutana na coin. Je me rappelle encore à une certaine époque on a tous ans na ba kutaba ipen ba ngaliema jeune fille moi kufa na quartier ba parents ba yebaki kutu ba munaye na ba kutaba campus parce que comment on a campus pardon maman oya botaye a monaye na kati ya mwana bango lila na butu. Donc on doit sentir qu'à cette époque là mowei azaki na valeur, mowei azaki na valeur. Lelo ebembezaka susu na somo te. Il suffit to que les gars na ba morgue na biso ya ba hôpitaux na boye botanga ba komba ba hôpitaux wana mais boyebi boko sauter bibembe boko sauter bango boye balali bobo sauter bango bo kipe ko tuter mo ko tout à le colonel tout ani na mowei bobi ah o sauter somo ya sauter. Pourquoi to komi na situation wana? Pourquoi somo ya liwa ezali susute? Matanga ekoma na ba ekoma business. C'est-à-dire ba établissement de to benga ona ki ça efungwama. Baleli matanga, baleli na matanga. Topé na français ba benga ba pleureur na ba pleureuse. Mingi mingi za ba pleureuse, ba maman moko ba kozala, ba maman moko à un certain âge. Hein, bah moi âge moko boye tout le bata à partir à 40 et 50 55 ans bah ça là lingomba na bango baza 5 6 7 to 10 oye ou louer service ya ba mama wana ba ko lela na matanga no par moment, ça dit na butu moko ba ko lela ta 5 fois po epesa batu mawa po mawa ici là matanga kuma ko tsambongo. Soki ndeko na bino akufi kaka na kati ya famille na bino ba misusu ba tomboli magablo na jour ya liwa na ye, c'est-à-dire ba komoteka makayabu ba komoteka kwanga moi Thomson etumbama ngulu pena taba okeba te tono ebimi kaka na matanga mais yo okufi libela. Matanga ekoma business. Il faut baluka baeba elamba nini bakolatisa yo na prix nini. Po muto akoya elamba na to pe muto aza na magasin na pesa na business na muto akodia kosombango. Po akoya koloba te non ngana moni elamba to kolatisa ndeko na biso eza na magasin tel to na boutique tel. Bazote kango $500. Mais entre temps, la boutique, on a beaucoup vérifié, on a bien non, ils ont 150. Ma bêtise, selon la colo boutique, pour tes familles, c'est $500. Tant on dit, on a foutu 150, 350 boutique à la PC sous moi, tu es que la colo boutique 50, il y a les 300. L'icolo, il y a ebembe. Boula n'a pas boule, il y a bateau. Matanga ici la valeur. Et bembe assis la valeur. Ce que bembe za koloba. Bela koloba pe na famille na boy na matanga. Beaucoup na ngambala moko. Au niveau ya basoni o ezo sala na bamboka na biso na tango ya ba matanga. Mais fumu na ndenge bana basi bayaka. Ba fond de terre ou bina oka ba fond de terre ya solo kabelo wapi niveau kabelo ti na genou bongo linette o na miso te na ba star kuja Hollywood balata linette ndingo na te tala kabambi ya linette tala munene na miso rouge à lèvres na souci à lèvres te comme jour rouge à front
na rouge peut-être à joue pour que soit nyonso rouge à lèvres. Kaka na kati ya matanga na vanda na à Sanef boyebi bino nyonso à Sanef na lingwala na kati ya lopango ya Sanef esika balelaka bibende ekala ezali. C'est-à-dire kala on a juste en face ya porte oyo ekotaka pena na salle place bazolela bato. C'est-à-dire okovanda no ni kala na bière na yo mais ndeko no baolela en face quoi. Bandeko nanga toke pai tozonge pai tozabatu tolingi mboka na biso ekende liboso mais kokende liboso ndenge nini na ba situation nyonso oyo. Ba mama à l'époque na biso bazakolata moindo soit bazwi suki bakanyango suki ya maboko ezonga sima bakolo mowei oke bapete bakati kovo po balakisa ba exprimer douleur na bango balongoli suki. C'était ça la culture ya biso na kati ya Congo. Ezaki na mpe ya ba famille te ezaki ya Congo mobimba. Mutu akati kolo kolo le wana tobenga ngo kolo kolo alongoli suki nyonso na moto to pe bandeko na ye to ba tante to ba sœur to ba cousin bakangi basuki ya maboko ezonga sima et puis pendant 40 jours bako changer suki wana te bako tia fond de teint te bako tia rouge à lèvres te o babenga basuko rouge à front ou rouge à joue bako tia monter mikolo nyonso koya oboko beta lisolo mowei wana maya miso kotanga po te ba souvenir boza ko se raviver yango. Beta lisolo mowei lelo oyokaka mabe na ye me balobaki malamu na ye ntango bakendeki na cimetière me yo zonga après beta lisolo d'ailleurs kutu ye efalaki akufa po vi aza komene wana franchement akoki mosika te boye kutu bien ale biso mbongo na bahôpital awa tokende epai bo baomona eloko te tozonga bamona eloko te kaka mbongo ebimaka akufa kaka. Toza suna motema wana te motema kolinga esila ndenge ni mboka na biso efo ebonga. Willy Kinkela, le sponsor officiel, matanga ekoma nango esika ya ba rendez-vous. Lelo koyoka pena ke no Céline abengi Sylvie. Sylvie kasi nani akufaki te matanga wana kozala somo. Yebisa Kongo kabe ya pa ya tokutaka kuna ako samedi nde bakopanza po tokokuta cimetière soto te cimetière bakangi déjà omoni pas exotique on ezalaka na coin bakangi kuna déjà place tokomelela esika ngo mpe bakoya komelela yango esika bakozwa mibali. Bozo imaginer bandeko nanga niveau tokomi niveau tozo négligé bawei na biso ya cimetière kutu tokoloba te ba état ya ba cimetière na biso na mboka tokoboya kolobela ngo parce que soto lobito lobela ngo susu et roi memela biso ngambo pour la plupart ba cimetière na biso eza ba cimetière à l'état. Lelo ba to komi na business ya kosala ba cimetière na bango moko personnel. C'est-à-dire au moins ombre lili pena yé abino au moins mabele oyo 100 hectares tote 1000 hectares na zui eza pona ça la cimetière. Quelle boule systématique na ngana loba. C'est-à-dire au lieu ça la business au bato peut-être barolia bato ba revivre bato ba ça la technologie à lelo mais yozo boule na yo que non.
osala business oyo ekokunda nango kaka bato po yo moko vandi osala na étude de marché ndenge balobaka omoni ke niveau ya kokufa na kati ya mboka eleki niveau bato baza kokata mitema na kati ya mboka sadi bato bakoma kokata mitema na mboka na biso abeti libaku bomona moto abeti libaku pokala tobeta bamabaku ya ndenge na ndenge obeti libaku pene obi ai nazoki te lelo ekoma obeti libaku ai eza te akwei aleki bamisu babeleli non akufi na chwengina bamisusu te azaki na lukika te bamisusu non balee kaka ye deja famille na bango baolinge te ta mikolo autaki Angola asomba ye babiloko kala te awa akotaki lufu abimi na baplan ateki famille elingi ye te liwa nini oyo toyebi to mpe eloko nini oyo toyebi na mboka na biso ememaka mutu na mabele oyo ezanga ke balobaka eza bale mutu liwa bien ezala su te nzambe mpe ezala su te so okufi na maladi bale yo so okufi na subitement bale yo kaka atozoluka okufa no na ndenge propre eno nga nalingi nanga lelo mpenza donc esila nango te baloba te yo kolinga yango te bale yo bandeko nanga matanga tozongisa yango na niveau nango ya valeur nango to respecte bato na biso baka kokende nalobaki na émission mosusu le coronavirus nous a ravis bato ya biso ebele bazaki en très bonne santé bakei kaka mobesu boye vie eza nango rien ça ne tient qu'à un fil bomo ya moto matanga eza esika oyo faut faire rappeler biso moto na moto ke toza nde bato ntango omoni ndeko na yo to moto bakotambola na ye to moninga na yo to master moko ya quartier to voisin akufi asalaki eloko te azalaki na problème te akufi mais c'est le moment oyo yo okoki kobanda koraisonner soko oyebaki ke non chaque jour okendaka no mwa tchacho na yo mwa feti na yo mwa nini place wana nde nzambe azongisaka biso na temps mpona kolakisa biso ke tozalaka na mokolo ya suka kaka to méditer na moment wana to réfléchir tout ça la synthèse ya bavi na biso nani akotombola su mosapi lelo alobaki non na ntango matanga azwaka moment ya recueillement ndenge tobengaka yango veillée mortuaire c'est-à-dire boye kovandisa bato to mpe bato bakufeli veillé wana bovandisi bato boveillé bolali te po lelo matanga ekoma moto akepe na liputa na ye amemi kusa ya chambre na ye na mousse na ye c'est-à-dire ake su veillé te yazobenga ngo veillé mais akende kolala na tongo tala courage akende mpe bakope na ye donc a ronfler na matanga bato na niveau osakana te ezalaka te bakoma kowelela baplace ke banga na kolala wana natie déjà mousse na nga nazolala wana po koto na moi bangungi ya ebele kote kuna eza bien bandeko na nga Kuli Media TV nalingaki nalobela likambo po eza sujet moko crucial eza sujet moko oyo vraiment bato baza kolekisa pe baza kokipe te mais il faut tozongaka na bomoto toyebaka ke ndenge tozali boye toza biso nyonso bato ya koleka na nzela wana et que na moment oyo baninga baperdre mutu to mpe baza na kati ya pasi wana toyeba kokabola bango na bango pasi oyo ya solo tokabola na bango pasi oyo ya solo toyeba mpena kozongisa bamakambo na temps c'est-à-dire ozwi mpe moment oyo ya yo moko personnel mwa communion moko yo na nzambe
Polo batena nzambe de pardon limbisanga papa na mabenyo sur la sala mokili po naza nanga eloko te tala moninga kei vandisa ye esika malamu pembeni na yo pe na lopango na yo batela yanga bomoi mema ngai na nzela oyo ya bosolo mema ngai na nzela oyo nakoza petolo. Est-ce que tu auras sous temps pour m'attendre les arabes te ko assister ba te zape ko remettre biso na ba conscience na biso moko propre. Si je bolongo mwana moko boye si je bolongo vini vita mwana moko boye qu'elle te dit comtesse dit non non dit nene il y a eu à moi. Voilà chers amis, j'espère que sujet la biso matanga ezaki sujet mon CP ici quand même et la moussi moi mouké conscience il y a certaines personnes oyo bazana boania parce que la tu me soupe ba loba oh tala muto iloko amoni abete la biso yango la biso faire la misaki lo mo mikolo regarde-moi. Ou la bête à l'histoire, regarde-moi, il a son maman, il a mon travail à toi, Kala. Matanga est important. Il y a un moment où il y a recueillement. Il y a un moment où il y a Ozoni Sabato, Nabolingo. Où il y a un Nzamba Samo qui est Kaka Nabolingo. Bandeko na ngai pona lelo na moni on dirait to suki wana pona linga soke musika te na komi na 25 minutes déjà peut-être koleka so toke musika trop bato balembaka basi balobela ngao na kine sengo rozana na bino susu lelo elongo na ndako na bino maman Florence maman ya basamu maman oya biso maman wa lingaka nzambe alingaka e pa salilaka e maman ya yo yango wana kimia esiko zali maman. Merci beaucoup la bande de Cola sur Cool Media TV. Bobo sanakate toujours tango za bande de Konabino bosenga bango ba s'abonner na Cool Media TV. Ba cliquer na cloche ya notification pour na kozwaka ba sango ya ombre lili na bande ko musuba na kati ba Miriam Kulu. Ma maman Françoise Vita, bah Dieu donné, bah Weja, équipe Mobimba, Yakouli Media TV, ou bah Sarah Moussala, pour bah Osala pour Nabino. Si vous cliquez car on a la cloche sur la notification, au comment on a besoin de ça. Chaque fois qu'on voit que logo, et comme on a téléphone, on a tablette, topé les lots na écran Nabino, ya banda pour Nabino, bah au bazar nango, bah YouTube et bien on a l'écran, bon on a besoin. Botika la malamu na ba mabota na bino bisika no sobali to monani na mikolo ezoya. Merci.